Moniteur ba sera bino bola muka bolinga oyo kate. Otanga déjà titre un message oyo. Oyo ezali ba américain ba uti ko sala réunion pour na ba africain. Bino ba africain surtout ba congolais. Bozo ba pauvreté eza satan. Bozo ba pauvreté na biso eza nzambe muta ko bikisa biso. Bozo betanga mabolongo pour rien. Botanga titre. Alobi boye toko tikela ba africain tenté. Toko sala eloko nyonso. Pour na ba africain ba tikela ka ndenge bazala la position baza nango boye. Bino bo betaka sko mabolongo pour na Jésus. Ezali vital pour na ba européen ba garder ba africain bazala ka ba pauvre. Elingo loba ma économique structure na ba future économie il faut que tika ka ba africain ba tika la ka ndenge baza boye. Boyoka ezalaka ndenge moko tolingi totika ba africain bazalaka ba pauvre. Bandeko na ngai siko bino Jésus bobelela ko koya bientôt wapi basolo bana bino bola mukato telema boliko telema te boyoka message. Opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something, ceux qui ba africain ba réagir biso nyonso na Europe na Amérique et kokoya. Est-ce que ça likamba Jésus ko isa Europe eza ke biso to telema to tika ba africain te ba telema eza fondamental pour na biso ba européen na ba américain. Dans la structure na bango ndenge zo sala toko sala eloko moko te to garder idéologie oyo. Bandeko na ngai bozo lexa pamba na ba prière ba passer bazo koma ba riche baza kokosa biso to lamuka biso ba africain surtout ba congolais kaka Jésus revient bientôt. Dans le programme, babito tika la ba pauvre, mais bino bozo belela ka Jésus na ba prière.